bandeko Ariashu na mobali na ye boyebi na minute oyo position ni baza boyebi te ndenge nazoloba na bino boye Ariashu oyo kombo ezolobama mikolo oyo rando ekreame na rit bote boyebi na minute oyo nga nazoloba na bino oyo akotala nsima bongo atala heure oyo akotala mikolo ezoya atala date mpo nga nazolobela na minute oyo nazoloba na bino boyebi nini ezoleka nakanisa boyebi te bolanda nga mpote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete mpote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na babebe mpote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, eloka liboso boyeba, na minute oyo, Ariashu, na Mike Image, bazali bien te. Baza na matata pona makambu oyo. Baza na discussion, baza na bakanda pona makambu oyo. Don Ariashu na mobali na ye. Makambu oyo ebotisi bango conflit na kati ya ndako. Na yebi baza couple moko discrète. Na yebi baza couple moko makambu soki ezoleka na ndako na bango eza pasi mpo moto alibanda ayeba. Me modele ezolekela sikoyo bato alibanda bato ya famille basi bayebi. Kaka nde na internet nanu bozwi te. Na internet nanu boyebi te. Me baza na position moko délicate. Na situation moko délicate. Na lobite baza na risque ya kokabwana. Ne carte pete baza na risque ya kokabwana. Na invente pe histoire te. Na zangi pe sujet te pona loba. Me oyo nazoloba na bino ezali réalité. Mbutu ezali na kati ya famille. Mbutu ezali na couple ya Ariashu. Bandeko. Mwana mwasi wana Rit partia makambu alingaki esalama. Ezo salama. Na kanisa bandeko soki kitalatala ezali awa bozomona mpenza makambo oyo ezoleka sikoyo na baminiti oyo na bakati ya butu. En tout cas ekosala bino pasi. Nayebi bozokamwa papa robo koma oyeba makambo ezoleka sikoyo na baminiti oyo bolobi bien naza papa robo naza neti courant mpe eza kaka robo moto asala makambo wana. Me bandeko Ariashu oyo nyonso asololaka na ye oyo nyonso aza na contact na relation na Mike oyo asololaka na bango kotuna makambo wana te po oyoki yango te. Soko olingo soa na bango likambo bango za na mayele. Eloka liboso
cha video nanga to tinda la bango video linga surtout linga papa Mike yende mutu abenga yo asolwana yo mais yo ko benga te pour situation ndenge ezali ya ariasho na mobali na ye na makambo ndenge za la famille bandeko biso tokomona ngo na internet ndenge tozomona sikoyo mikolo ya ekoleka me bango na minute oyo nazoloba mutu na mutu azoyeba ndenge ekokende te Ariashu azo comprendre colère ya papa Mike te bon azo comprendre makambo esalami mais modèle ya colère na maloba oyo ezobima azo comprendre yango te bien sûr ayebi eloko nini ezobimisa Ariashu aza na moment moko délicate, difficile, horrible. Nayebi te soki Ariashu akozasu na relation modèle ba relation oyo aza nango to oyo asala nayebi te ba oyo batikali ba ami na ye soki mikolo koya bakosola ndenge nini mais bon wana nga mutu nalobi mais ye Ariashu azomitungisama na moment oyo nga nazoloba na bino azozela siko lobi nango ekozala ndenge nini bakombo mosusu nazotanga te telefone ya Ariashu enregistraka soki abandeli ayoka ba audio oyo ebengaki ye na mikolo eleki atya nanu davos moye kuta atya makambo ya mama ya papa Mike à part eza te po papa Mike aza wana aza na ndako toujours baza na ye wana na minute oyo eza somo bandeko eza penza somo bozomona ngo te bozoka ngo te oui parce que ezo nde biso ba oyo na moto abimisaki yango nde biso motu toyisa yango lisusu matata yango mpo tomona yango toyoka yango eza pasi soki tokoyoka yango tokomona yango loba ekoma na niveau oyo tozo imagine te to tozo souhaite te eya ekoma na niveau oyo reti alingi ekoma pe eya wana nde tokoki koyeba mais sino te makambo oyo ezoleka na minute oyo na moment oyo na ndako ya Ariashu soki tokoyeba ngo sima meloko na kosenga na bino foko prier foko loba foko prier kaka eloko ezali awa eza prière losambo oui nayebi bokoloba na moment oyo basituation eza ebele koma tokende sambela kaka mpo na bango baluka babongisa bamisu balobi bon nakotia na losambo nga nalobi kotia na losambo te prier mpo na bango ozwi mpenza prière ya 1 heure du temps 2 heures du temps soki mpe okogene mpo na bango situation ezali délicate bokanisa na pronosaka bamo mabe nayebi ata langi moko te nalobaka tout mabe me na prononce oyo kitoko phrase situation est tellement
délicate. Yangwana bandeko. Fosambela. Ezala olingaka riashu. Ezala olingaka bangote. Situation na bango eza délicate. Oyo lobi papa robot. Eza kaka 90% vérité. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya ni danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya ni danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya ni danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.